pasteur opesa nos Sœur Sarah na Fareli baada ya bafiançailles babongisa kala te babala Nathalie moi mobali wana pasi onga na mona na ye basouffrance nyonso nga toleki na ye esenga badossier na ekota fo esenga mbongo nazwi mbongo na nga nyonso napesi ye posa ya mobali su te po ye deja bali aposala ngeza azongisela nga mbongo na nga napesaki ye tandumba o ne ndumba wana soni te yo ne bala ngo senga sese pe bala ngo bite to bo kizeto to za baninga bala okaneki ke to kabwana mobali mais yaka to koswana mobali te yo kutu defendre bisanga ke mobali azobenga benga ye mobali abenga benga ye mais ngai pe de mon côté ngaba na swana mobali et ce côté moi e arriver que ngana ti mobali na musala ndi mobali abiasa ni abala ngai na ngai bayoka na ba piéger ngai yo ndé nazara na ki piéger. Le concours Queen Clémence Talents Make-up et coiffure professionnelle a tenu son deuxième casting le 2 octobre 2025 à l'espace chez Bissot dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa, Fikin, alliant technique, innovation et élégance. Les meilleurs de ces deuxièmes castings seront retenus pour la troisième étape prévue au mois de novembre prochain avant la grande finale attendue en décembre. À cette occasion, les gagnants se verront remettre de nombreux prix en récompense de leur excellence et de leur créativité. Susi na biso mingi ezalaka totika ba fille batambola bongo te. Susi na biso eza kolakisa mosala, kopesa bango salon, kopesa bango oyo eko pesa bango mbongo à tout moment bazala na mbongo mpona kolongola baposa mosusu ya mabe. Candidat baza vraiment na talent makasi. Ils sont vraiment contents de comprendre que baza na talent. Ce qui est acquis pour que nous avons ça allait être mieux. Mais le cas de ça a besoin, il y a un moment Parmi les récompenses prévues, un salon de coiffure entièrement équipé, un voyage à l'étranger, ainsi que plusieurs autres prix destinés à soutenir le développement professionnel de lauréats. Une initiative louable qui met en lumière la jeunesse congolaise, son ingéniosité et son potentiel créatif. Les jeunes mususu baza na ba talent ma bayebi ko exploiter yango te et puis baza pe na ba moyen te à travers maman Clémence ndé eko permettre na ba jeune ba exploiter ba talent na bango et puis ezala exposer. Grâce à la vision de Madame Clémence Kwamba, initiatrice du projet et fondatrice de la Queen Clémence Talents Academy, l'autonomisation de jeunes devient une réalité à portée de main. Bonne nouvelle na bana Europe mobimba ezali pona koyebisa bino ete tozali na veillée ya délivrance le 27 décembre 2025 ezali na kati ya Paris tokobanda na 23h tina 6h du matin mokolo wana tokosambela pona moto moko na moko tina moto asuka mokolo wana biso na bademo bitumba titokoma na 6h esi tolongi bango bato bayaki na veillée passé bato AVC batiki babeki bana ya autiste bakomi koloba bato sans papier bazwi mikanda bato ba maladie esilaki bato ya blocage babikaki bino moko botala ba témoignage. Alléluia bandeko naza na esengo mingi mpona nazalaka moto ya esengo su te me kasi nakomi na esengo mpona nini nasali 20 ans na poto awa na kaka mosala me nazwaka mosala te me à partir ya veye tosalaki le 23 ntan nazongi na Allemagne
nakoluka mosala bazwinga mbala moko ondire mosala ngo eza kozela ngai na motu kutu azosala contrat azolenga mpenza mpona kosala contrat na ngai nakamwinga nasa motema nazokamwanga moko me nakamwaki te puisque de place wana nayebaki ke nguya nzambe mpenza ezalaki donc natondisa mito ya esengo mpenza nazali awa naza kokumisa nzambe mpenza ya prophète mpenza azali nzambe ya solo. Bien-aimé de Dieu, je viens remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma mère. Et il y a un moment, on avait déclaré ma maman qu'elle était diabétique et puis elle avait l'hypertension. Et après, on a fait le bilan, donc elle était suivie par le médecin tous les 4 mois. Et à la fin, on est parti, elle a fait un bilan, un bilan total. Donc ils ont vu qu'il n'y avait plus de diabète, donc le taux était normal et la tension elle était aussi normale. Donc le médecin il a dit au lieu que je vois votre maman tous les 4 mois, maintenant je vais la voir presque une fois par an. Voilà, c'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu et en plus je vais dire que ma mère elle est toujours dans la prière, elle est toujours fidèle à Hosanna. Donc c'est pour cela que je viens remercier la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Amen. Ba prière na biso kobanda toujours kozala na présence ya Saint-Esprit pe ba moto ebele tito koma na ngonga ya 3 heures to mati 6 degrés ba prière to komi na ba bombe na 3 heures bombe na 4 heures bombe na 5 heures bombe tito koma na 6 heures boum ba tout ba komi décharger pour na directive ya adresse contacter maman Thérèse Matondo boya ebele bokolo wana kati na bino bokobika bato ya AVC batiki babeki bana ya autiste bakoma koloba bato ya blocage bakoma débloqué bato maladie ekenda le 27 décembre 2025 toko banda na 23h toko 6 na 6h du matin bozanga te c'est la bino na moto. Oh Yahweh supangu nayo na mabota supangu nayo na bekilizi Yahweh supangu nayo na banation nguya na yo papa nguya na yo Yahweh soba moya mokonzi soba moya bomala beka soba moya mokonzi soba moya supangu Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout le monde a zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini pona to se ngo toni. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Bravo Jésus. Cette émission que vous ressemble, émission de Kokokai Nayo, Nangai, Nabiso surtout, tout s'abonner, tout aimer, tout liker, tout partager, tout kozala vraiment décider tout wakaite nakati ya émission Nabiso Bravo Jésus, na chaîne Nabiso, chez Biso Télévision, sponsor officiel, c'est Jésus-Christ de Nazareth à Kopé Sangai Nayo Pema. O mutu alinganga na osa condition esenge tozongisa matonde pa na ye et chaque jour to lobakani longo ni un peu merci pour yende pendako vrai leader à l'équipe ba prêtre tout à l'équipe ba vieux tout à l'équipe ba mère tout à l'équipe colonanios. Merci Seigneur Jésus-Christ na orosa pour na biso. Merci na bandirono so tala biso de près de loin. Nzamba pamboula nous apamboula bino plutôt batumino so soutenaka membre soutien Bravo Jésus ainsi que orphelin ba vive tozan ba période ba fête n'hésitez pas ya ko contribuer na nyoso nzamba opamboula yo au kanisi ba vive au kanisi orphelin
pour que ba fete pe Nzambe akozanga te kozwa lokumu na kati ya geste kosala pe akopambola yo. Je vous dis déjà, c'est jeudi vers 8h à 12h, tozali na salle de fête Cristal. Chaque jeudi boya tolela Nzambe, tokomisa Nzambe et kosala mala mingi. Na orphelinat tie, mais na salle de fête Cristal, eza na première porte à Fikine. So wokoti, wotunika salle de fête Cristal. Prière eza na ezo banda 8h 12h. Nzambe apambola bino. Venez nombreux et kozala vraiment malamu mingi. Merci naba héros de l'ombre na biso isika bozali Nzamba pambola bino et puis Nzambe alekana ko pambola batu nyonso ba kozwa courage isiko pe décision pe conscience ya otika mabe ya otika masumu ya ko abandonner nyonso to eza ya mabe ya ko landa Christ comme Seigneur et Sauveur. Nzamba pambola bino. Lumière ya solo o ezali Christ ekota na kati na bino. Nzamba pambola bino. Nazanga mon côté nazana ndeko nanga mwasi ono bando pesa déjà bavé de meilleur joyeux Noël parce que tozo poussa na déjà du jour au jour ya boni. Bien maman. Pardon? Malam nangolo Nzambe. Malam nangolo Nzambe. Kombo nani? Olga Tuti. Comment no Olga? Ok. Ndeko Olga na yambi yo ngai eza maman wechi mais na lingi ava to solo la to pesa na Nzambe merci. D'accord? Seigneur Jésus, nous te disons merci, nous te rendons infiniment gloire, to tombolo to commission, tikete kembo pelo kumezonga paina yo, to tiki moment ona salobo kona yo, zara Nzambe na biso mo son toi lola, pambola bandeko biso azotela biso bipai biso, yondo sondaka le cœur et le rampo ebi motema ya moko na moko. Seigneur Jésus, loboko na yo ebi kisa Seigneur Jésus, loboko na ezali kona biso par le nom puissant de Jésus-Christ, que la paix aussi règne dans notre pays au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Nazo yokaro ndeko Olga. Mama, ezanga Olga. Na ye wapo. Naza ba problème. Etumsabo moinanga. Na pasi moko. Ona bana bota mona na mona ngote. Na yoka pete. Na vanda l'église. Na la peine l'église. Na teka bilo nanga liboso église ba mark ba spaghetti nanga. Na tekaka. Nazala wana tout le temps, nazala wana tongo pourquoi na teka bilo nanga. Comme si on vanda comme no teka bilo ko. No mona on bon mo baye aye. Oh la fille na sepeli na o. Bien. O sepeli nanga. On a sepeli no. Bien. Nande ni ko sepeli o ni ko sepeli nanga. Te sepeli na yo ko momo si nanga tout ça. Bien. Na tout yo vanda wa. O te na nesika te o na boye. Na dingo ka na la ta l'église. Ok. Nzamba osunga. Quand on va tinder au pembe nanga, c'est qui m'a mal à moi ça liboso. De la fin d'un jeune garçon, on a Eli. To mesani, to la l'église, au teka, au solamba, au PC, au solia, tout le temps. La fille, c'est carrément cette église. D'ayaki, yasika, ayo côté na cette église. Nde amonaki ser wana saka na kati église motema ne bebaki akei solo ina mwa mwasi wana asepeli na ye mama sana pa ntimi ye ti ba koma ko vivre ba mi balé il sera qu'on prend en église, tu n'as pas na bango. To swana na moi swana. To finka na to loba n'importe quoi. To loba na penda ko ya mabeste ka to loba na.
eleka ti la fille wana Sarah yaka pembeni nanga amdi koyebisanga ose Olga tala toza basere na kati église tokobomana te likwa mobali tokobendela pete likwa mobali biso toza basi eza mobali abali biso pete a plus toyokana tosala jeu ate akena yo bofuti chambre bovandi nga mpe na oya wana po tosisa lokuta na ye topisani balimero na fi wana Sara sere na biso église titititititi ngaso na bimina mwa mbali na bimina mwa mbali wana na ye na oyebisa ye na beteli tala ok soki ye abimina ye oyo oyebisanga te mona abombi baviva na bakontina yango ngabi donc bazala na baviva na babo ekuma de tina ndenge ekuma pende ya solo ba mibali bakuma mosina mobali suna vanda na otekaka bilo nanga ye mobali aye eli aye ndayo yebisanga o nazwi musala ne esenga mbongo mpona kotisa badossier mpo bayamba nga na mosala nazwa mbongo ya spageti nyonso nazwa mbongo ya maki nyonso nabimisa saki nafongoli saki napesi ngabi napesi mpoza mobali nanga nzambe ayebi nda lokotaka na sa tomboli liko yango napesi yo mbongo okesa mosala eko promote nga so nazwi mosala nasali mosala na bali kozwa mbongo tobala na nga na yo napesaki mbongo wana akendaki tosambela api na kati église toyaka na kati église tosambela si okoloma toyaka na église tofandi na église pasteur aopesa nos ser Sara na frère Eli baada ya bafiançai baobongisa kala te babala natali mwa mobali wana pasi onga namona na ye basupati nyonso nga toleki na ye pelo nakwei mbongo nanga nyonso oyo nazalaki na koteka biloko nanga eza lisusu te napesi ye ok mosala yango ezalaki nango sesaka nde tapesaki ekokosa ngai azwi mosala na esenga badossier na ekota fo esenga mbongo nazwi mbongo nanga nyonso napesi ye na biso natikali kapa nana eloko te na maboko nanga nana esika okende te na eglise wana nakoka suka osambela na eglise wana te yango nalongwaki nakimi awa nayebi solution nde eza awa epa na bino Sœur Olga olobi kombo Sœur Olga non nde yango d'accord nana moi 2-3 questions tona yo na minute so frère aza wapi azolara na église na minute nakoloba nayebi sika aza ti nda azoka mosala yango nde na mokolo bapresentaka bango na église komona suka na eka yango wana okomonaki kaka nde baopresente bango nde baopresente bango kati église nde nabimaka loka asoma nde nabimaka obimaka pleine culte osundoli oyoki kaka osundoli namoni kaka nde baopresente bango liboso nde nabimaka d'accord nangi natuna osu question mosusu par rapport à ndeko wana mosi Sara sikoyo ntango yo boyokani na ye soi-disant bosukisa mobali wana ntango oza déjà adulte ntango oyo obanda opesa moninga lisolo ya liboso tala tozali na mobali place boye lisolo ya mibale ta tozali na place boye
lisolo misatu ye azoya pe kana liango te oyo bengaka ye ye pe na retour azobetelo pe lisolo yango te ke ya kutana na mobali yo bando continuer ko beta lisolo pour ani kasi po ebi mena monoko na enda vde ko yebisanga ngai ngasona tunye kaya azowangana te to bimane sute kandi bolo ba mona biso zala ne sute to kutana ne sute me ngasona bibina ye non yebisaka ye donc c'est-à-dire que après bombande comme qui camarade comme qui camarade ko ah OK d'accord. Troisième des choses, il y a ça. Et il y a Olga. Il y a Sarah de Mandanayo. Tant que je suis venu sur les Kanywana, que la sœur basala karana mobali na yo er ba présenter mon église. Non, yeba karata basala mobali na ngande ba présenter mon église. Au soleil maman na pasteur na bino. Tant ngane expliquer mais azo comprendre ti. D'accord. Je pense que toko lukato kota na lolenge moko mususu d'une manière d'une autre. Loko yepa na biso to ebindenge ni toko komema makambo yango mais tous on en pause et puis torozonga sima. Merci. Du 7 au 11 mars 2023, l'Église des Assemblées de Dieu Temple Chandelier organise une grande campagne d'évangélisation avec pour thème Jésus sauve, guérit et libère. Au terrain de football de Djorgobité 2, orateur, missionnaire Michel Maréchal de la France. Venez partager un moment de prière, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Infoline 0505 36 88 03 07 58 38 54 96. Que Dieu vous bénisse. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom shalom peuple de Dieu, opération Sunga orphelin alia alata pe asepela la fin de l'année. Ndeko nyonso tu ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike ainsi que bazeli pe ba vieillard ngonga yango yo ebeti kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et le religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant et ça pour consister au soin ya ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na kolier sa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Soyez bénis et bonne fête na 2026. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. Na retour na biso na plateau. Merci Basport Yangoana, orphelinat Bravo Jésus à la Matete, na Viaza numéro 27A. Côté kuna ezalaka quartier, ba quartier pose aux adresse malamu au kitana pont Matete Banunu. Sotunika quartier Viaza numéro 27A. Adresse orphelinat ezawala nzamba pambola bino bandironyo surtout on va kokanisa bana na biso na fin de l'année chez biso wendeza na disponible na banda kuna biso prix eza abordable service eza rapide bosengi biloko bolingi tozong sila bino ba prix et puis ekozala vraiment malambu livraison eza à domicile. Voilà, merci beaucoup. Ya Olga, avant de poser une question moko soko lingi nini par rapport à l'isolo, on lingana ko récapituler pour un éclaircissement. Il y a Olgaza sert na église, sert wala en église, mais a te rappelé biloko libanda église, ba spaghetti ba maki ndenge ya ucholo ba. Alors il y avait un jour frère Moazo le kana et wana alingi mais frère logiquement na ndenge na comprendre frère azai na place au kindete. Pour nzela ya rokote le sengele ra linga sert pour ça aura kolobela ekuna pa ba pasteur pour que akomola en église. Ndé le frère akomola en église. Bala la rana sœur Olga na ye frère na kati église. Mais likolo nango basala ka mwasi na mobali.
Du coup, un jour, quand on a quitté la évangélisation, nous avons fait une évangélisation église et Simba qui sert mon koyaki. Alors, nous avons culte au sein de l'église. Alors, le frère a talipé les sous sert mon sous ana oya zobenga sert Sarah a sepé na sert Sarah. Baba dit qu'on vivre. Et voilà, les frères a vivre na Sarah, a vivre na sert Olga. Ba on balé ba yebité mais lokola ka balobi ke tant tozo sa masumu na kati ne tonga ya nzambe milingi salani e mataka e komata tango e mati e yindi ba sero ba salela ka nzambe bandi ko swani na mobali baswani e koleka c'est orgas kamwe alobi amoni kaka ndeko saka yo yaya to wela mobali pona nini to tchana sei photo suki saye biso toza basi tout ye pa yoki moninga lobi to coincé ya betela ka moninga masolo nyonso akendo sana mobali alobaka te quel maline la sœur Sarah vraiment oyo kapena sert pas venin ndeye c'est ça hein en fait ndeye yo zambongo na yo mobali yo ebiso que non voilà c'est un Olga na minute oyo oza besoin ni ozongela mobali toza besoin pour avant to sunga photo e bape bit yango ezani ana posa e mobali suite oh pour déjà bali aposa nanga azongisela nga mbongo nanga na pesa ki tunazongela commerce nanga. Ok d'accord. Est-ce que sœur Sarah a eu que basala karana sœur au prendre tout le monde s'en est remoisi. Ils ont surprise, ils ont mambo bilingue et surtout et simbi église. Tala mambo eko likana betonga yango. Ba kotela ngandeko. Parce que ma mususu to retraitant te ka eza surprise. Ya maka mutu ana shot na motema soucier lekele nda ya. Alors azan a besoin ba toi no ba choquer amona bango. Le monde dans l'église tokende wapi. To comme na ta Sodome et Gomorrhe toni. Mde kwa kota. De quoi me kota to solo là. Ah Seigneur Jésus. Bonjour madame. Bonjour. Prenez place. Bonne. Bien maman. Bon tu es point. Mon sœur. Maman. On nous danse ya. Odasa no ebsanga. Yo mama selenga ninyo. Tandumba o. Na ndumba. Wala soni ta. Mama ndumba ba. Mobala c'est la maline maman. Nani yango? Mobali nani tu vas présenter à l'église? Pardon ya. Yo ndumba. Yo ba yo wapi? Oh tamo moi sio. Elunga kula nyama. Tu vas honorer l'église à mobali. Yo fora munoko benga nganduma ngana na ndumba ngana pia. Mais maman, on est de choses ngana na ndumba. Ngai na mobali to comme c'est pas pasteur. Ba présenter biso que to balana. Yena na ebie. Kasi fanda. Fanda. Na ndumba. Fanda pardon. Ngala pesa mobali no. Ngai. Somba bolingo c'est la nan. To se calmer normalement. Madame, s'il vous plaît, madame, pardon. Babi singa kombo no Sarah, yonde Sarah, n'est-ce pas? Nandengo pour présenter. D'accord. Problème est ça moko maman au moni quand tu viens oye solution ko ganga ko sika oui to ebi toza batu et ko zanga na ngote mais pesa yende eloko yo moni choqué yo par rapport à ndenge bino mibale bozalaki poser ma question moi je pensais que reposer ma question là tonga ça na place là Sarah kanisa de tozalanga na yo. Ok, nde tozalaka ngana yo. Oh, tamo mo so ngangu yo ne bala ngo senga sese pe bala ngo bité. To bo kizeto to za ba ninga ba. On a kidiba te. Yo mo ko ba kidiba. Na sali nde jamais ele mabe. On jamais ele mabe. On a
Yo fa que longa pour ngana mobali. Oh, on est combat. On est pas Bible écoute le Bible ouais c'est attention violence. La violence maman. La violence. Nandeni. Pardon. Pardon. Donc yondo osai likambo okuya ngona verset biblique. Bongo siko. Mais plus mutaza makasi a gagné te. Maman. Olingo ya compétition. Waza makasi alonga. Nga sali makasi na nga na longi. Yenda mo kaka tiba ya ngona tika. Mobali ya batu na kinyo azala. Mobali ya batu na kinyo azala. Malembe. Pardon. Pardon. Maman, pardon. Maman, pardon. On pas de son de faire mobali mbongo. Ana pesa mosala kama cadre leo. Mitalio zola. Omona bimizubuluza. Oh bibi azubuluza bana mbongo pesa mobali. Pardon. Ah, moi yo za misuma kasi. Mama. Zela malembe. Na lobi boy. Ayi ngapena Zela. Na lobi boy. Yo oyaki na église, n'est-ce pas? Oyako kuta sera teka na biloko na lala na église, non? D'accord, OK. Mobali ozoloba lelo papa Eli waza mobali na oya tangi biso kombwa. Nde ayaki kolingo pe bokutani ka na église te? Est-ce que tant bolingana ki na papa Eli? Ya yeba ike, yo yeba ike ya za ka mwasi na e? OK. Tango siko makambo ye ko bima. Bino mbale bo swana kit. To swana ki. Après ko swana na bino, déplacement kambo bandi. Après ko swana na bino oyo ko luka certes. Obi to tsana seto sani to coincer mobali. Bo siko bo coincer mobali te comme ya présentation na église ne. Ngane to yoka na ke to coincer mobali. Et puis yé mobali, nga mobali to yoka na ke to coincer mobali mais to yoka na ke to kata barela. Ba to kata contact na mobali. Nga za ki na contact na mobali, yé pas za ki en contact na mobali. Brofo. Biso mi baito zaki en contact na mobile. Et puis, ngai mo ba relation na za na tellement que mobile andoza azena musala te. Na pesi mobile musala. Mobile atinga mne ki abala ngasiko na sa na boya. Izande na boya mama, yebisanga. Yes que ya te contact na mobile. Donc na pesa mo na ngai. Na kala mo na tenga na pesa. Na sola na mobile, pas sur na mobile. Mais sauf que to connais que au moment to kata ba rendez-vous, to kutana na mobile te. To ka bo me ba contact to so na biso. Mobile na musala, mobile habite abala. Ngasiko mama na oboya ta. Nanzimi. Azoba kia pesa mobile mbongo. Ngama kambuye sa pesa mobile mbongo. Na yabita. Mobile na yo. Zanga musala, ngana pesa mobile musala. Très bien. Na problème kuna pe osunga mobile, o pesa musala za mabite. So ozolinga mobile na yo moni kaza ba difficulté, ça dépend de la personne asunga. C'est pas obligatoire mais so moni ko kosunga. Osungi parce que nous en a mobile oyebi mobile na yo oyebi ke muto so na sungi lobby pe makama malamu ko za la lobby dans le fiti parce que ça ba tu mususu osungi mais c'est un escroc mais so mo ko sali on est ça problème na yo mais problème na ngeza li kaka ke yo oyebisi muninga bobo ya mobali mais yo tika na mobile bo committee na niveau olibo bala na bientôt pas singa la zale yango mais na s'expliquer awa to yo kana ki ke to boya na mobile mais koko solo la na mobile na ba téléphone to kata kite ninga niye. OK. To kata kite. OK mama. To yo kana ki ke to kabwana mobile mais ya kata ko so na mobile te. Ya ko to defendre bisanga ke mobile azo benga ye. Kaza na hotel. Mobile a benga ye. Mais ngai pe de mon côté ngaba na so na mobile. Et ce côté moi arrivé que ngana ti mobile na musala. Nde mobile ya biasa ni abala ngai. Siko mama na sa na boya. Si vous avez une malignité ou pas, vous avez bien voté. Vous avez dit que vous avez un mobile na kindumba na ye. Mais c'est que sûr, vous avez un contact na mobile. Vous avez un mobile de mon côté, il y a parce qu'il y a un mobile de son côté. Et vous avez un mobile mobile a dit que abala na nga maman. Vous avez dit que vous avez un casse à mobile. Mais vous avez un casse à maman. Tu vas comprendre. Bon, ce qui va problème ezali la sera zolo mama mbongo nezani musala oyo zolo ba ke yo pesa mobile no musala mobile aye et pas ndeko mwasi nani to za calme boza ba sere na église mobile aye ayebisi ke nazu musala mais na musala na
balobi bakonzi balobi avant ba engager nga na zwa moi poste kuna esengeli na leisa ye loko aza mbongo tazwi fond nyonso tu oyo apesi mobali no oyo lobi ke bolinga babala ye siko ntango ye apesi mobali fond mobali azwi mosala oyo opesaki ye sikoyo amona boye bapresente bino na église nde eza baregret comprendre moninga ti mama wana na kati affaire ya mbongo nga nayebi yango atati mama nayebi yango te eske nga nayebi ke ye apesaki mobali fond na ye nayebi te sikoyo na pwana okondane nga par rapport à quoi po ye apesaki mbongo nga apesi mosala nga mobali ezali contrat mosala ye na mobali ya contrat mbongo aluka mobali asenga ya mbongo na ye nga telinga te mama mbongo ngo ya pesa epa nanga jour bapesa na bambongo nga azalaki donc yo ozano d'accord nde mobali aosala bino baje bongo ngai naza bon kozala d'accord kozala d'accord et tant que femme donc ozala d'accord te mais bobosana pe te ke naza ignorante au point que nayebi te ke mobali yango azwaki su mbongo pa na ye nayebi yango te mais na conscience oyeba ke bazala na relation conscience nayebi ke oui basololaka ngai pe baza pe na relation bon ngai pe na mbali pe toza pe na relation na biso nayebi yango nawangani yango te nayebi yango est ce que ngai awangani conscience wana nayebi yango bovivre siko bino mibale bovivre lokola bamama ya biso akala nde bazalaka oyo ayebi ke papa kende osala 3 jours oyo mpo ayebi ke papa kende osala 2 jours donc eya normal yokanga ye pesanga nini yokanga ye siko mama ndeko aza clair abi ayebi mamu na oti mais oza conscient quand même ke okobanda okosa ye ma chérie so obenga ngo lokuta to obenga ngo lokuta te etali yo oyoki etali yo po yo pe ope bane kosona mobali na bane kosena ba capture ko otinda yo kasina ne 100%. Ma chérie, au moins la kinya lelo, misuga. Na kinya lelo misuga mama. Bakotela nanzumbate. S'il vous plaît, des choses. Liboso nzambe fiancé les anga. Yo zali kangu. Yo zali kangu mama. Bayebi yo wa. Bayebi yo. Prise nzambe ya nini? Ya nini? Dala, kende po mobali no kosenga mbongo. Kende ko papa aleka na okota po to ebaleni tokoki ko la solution. Dumba. Komema ndumba te. Ndumba. Ndumba te. Maman, on est bien au sens c'est pour. Ça va, excuse-moi. Au Seigneur. Pardon, prenez place. Non, c'est ça. Mama kapena yina yo sanga. Oh, ça va. Donc tu mon ngana koti. O ko tseba deba mzobana. Yo mna okengana na kanda obisinga okela ni la musoka ya salle mais chose do na o kutu place o. Ba muzoba oyo zobenga. Yo ni muzoba. O balanga muzoba. Na lobi muzoba te na biba ya muzoba oyo zobenga. Yo ni peka na se retrouver. Na makambu na yo bale ko sala. Olga. Okaninya. Komekate. Donga na ngai na meka. Boba kumu. Ngala lisiyo. Umana banja. Okay. Na posa mbongo na na banja. Yona tune Eli yo penza ngai nazwi musala na pesi yo ofuta makongi sio mukusa nini esala ko zesumbongo pa mwa mwasio do sona tali bien do sona tali bien so tali bien do elo na yeli awa yo musala do
Eh kasi te lo bene biso yango. Do c'est que. Eh ba senga ko ba tu pesa ngo. Ngai. Eh pesa. Na komi na santé. Ah, on komi na santé mentale. Na im koloni. Eh ani. A compte ni. Ba rendez-vous na ndo bosaki. Ngai. Non, Kandi na panda. Non, mabe. Na kondo mabe. E ko soyo. Ngai. Mais so na zipo na ota. Oh bilam. Pardon, madame. Frère, s'il vous plaît, par respect, hein. Par respect. Bon, ben, madame. Moi c'est ngai, wana moi c'est ngai. Wana moi c'est ngai. Wana moi c'est ngai. Oh, aki ex ngai, de non ex ngai. Ouais oui. D'accord, merci beaucoup. Yene moi c'est ngai. Donc c'est-à-dire au banana ex ngai. To bana vivre naï. Sommet leur pantalon, chemise, les papa. Les sont foufou. Mais yo pe ko benga biloko oli aiza mabete. Te ya kabela o ya kabelo ya chaque jour na o ngana opeso ezana. Ezana monter. Oui. Asombela ngai, oui, asombela ngai. Wana yo la en église. Wana bilo ba la en église. Na sœur aza quitté. Aza quitté. Yem tado sunga yo. Après la sœur ayo sepel na ye, ndo obi mwasi na yo. Eza problème te. Sikoyo. Soko lingo kabwana muninga kasi. Est-ce que de cette façon? C'est cette façon que Congo kabwana. Papa s'il vous plaît. Pardon pendali bisangai. Tu sais aujourd'hui auto sala ezala bien te. Yeba ke o no soto sala awa e futa na kaka. Yo ko yo ksana o ye pasi les gens ont problème te puis non pour ni de kosala. Félicitations. Mais to bo sana bisika o pété o ezala ki la forme, tu vas péter son forme. Même sur l'époque où ils ont qui pantalon na singlé, ça va zaït. Et c'est là Olga Erwan. Même sous Paul à l'église, et c'est là c'est Olga Wana. Alors il y a une église pour y aller à l'église. Mais Sarah, à ça la quitte. Et c'est ta pas vie, et ça m'a bêté. Mais toi et ba okukabwana batu malamu. Attendez que Sarah le lobo qui est église ango, bo qui est prière ango, bo qui ko bala nango. Yo kasi soka sana ba akangi na makamoko boye ata mobala ona banda osala boye mobala on pe na osala boye mais osaka boye yo kanisa le mobala ni ere mariage ba tie ba photo na ba Facebook Instagram partout ba publier ere les mariages obongo le reste o etika lokola ba blessé na moto est-ce que aux 8 ans ko réparer na basi aux 8 ans ko réparer na sala soko zwa soki vraiment ozaki mbongo ya moke ya pasi ya koteka maki akwei avec un problème là oti mais soki si seulement tu es sincère ola la peine église ango obana ola na église c'est-à-dire oloka bate yango pe nde bazo biso ke kosala muninga no mabete linga elokolo milingi na longwe na canal ya bolingo na teka na canal o eza naturel so kozwa mbongo ndeko zala sincère pesa mbongo tu gagnes déjà de l'argent joue comme cadre mbongo je eza miette ya salaire moyen ça yo suli grande pour le bébé pour protéger mariage na bino lobby on y otika na conscience mo bimbaki non la vie non on za bo sala fimo asuma mo sala kai mabe ende ona ngai sikonga na mwana kwa so na pesi mbongo wana elwa nazwa ki mbongo pa na ye eloko ni na olinga kopesa ngote parce que nazwa ki mbongo te tala kusanyine esala yo eli na musala bapesi yo ndaku bapesi yo mutuka bapesi yo mbongo ozangi nini boni kilokoso boye papa tu comprends ma spaghetti donc sois calme si je comprends donc faut na zongi saka mbongo afio sko eloko mombo ngana salite oui nazwa ki eloko te nazwa ki te en bref nazwa ki mbongo te nazwa ki mbongo te nazwa ki te bon ça va tout boya ba makelo yo par-ci par-là donc ça va ça calme na opesa mbongo na yo na yo tikelo ata ou bien
Na otindela yo. T'es sûr ça on tout cas. Ah, tout c'est un sokasi. Yo, oza mbongo na compte, no pese, elinga ninga problème te. Na linga problème te, na linga mbongo na kimia. Na yo kia. Eh? Tu malibana na pesa mbongo na yo. OK. Deuxième des choses, les alobi ke basi no ba yo kanaka pour ba piéger yo. Do basi na ngai. Ba yo kanaka ba piéger ngai. Yo ndé nazara na ki piéger. Tu vois? Parce que ça me ngai. Sarah. Parce que vous avez une confiance dans ngate. N'a confiance na onté. Question tout na ngai wana. Pourquoi donc parmi bato balinga basanga mabedo yo za na kati. Zela ah papa. Oui, na yo kayo. Na tout non moi j'ai raison. Non tout na yo obima na olga o wanga. Mais tandis que ça qui ka mobali na ye. On est pas wanga na yo. Tu vois yo mona kiso ba bizengi na yo. Oyo zo bima ne o likona ngweni. Si na niveau to komi yo kesu ko zo mbonga bal. Et yo moi j'ai raison. Ça va. Parce que vous avez une confiance dans ngate. Pourquoi vous pèsez nga musala? C'est qu'un jour nanda ko sala ngabe ngabe. Na bolingo na te papa. Au moins siko. On a bolingo na ngai mais au piéger ngai. Sarah lobi boye. Azali na posa a écarter Olga. Atikala na yo. Ya mwana kende ko yebisa Olga to yo kanaka. So yo zo bimana Eli yebisa ngai makamno so busala na Eli. Yepe aye Sarah pa lobani makamno so to obusala abino mibale. Yende siko abano piéger Olga pa longola Olga na chemin na ye. Yatikala ye mo na yo ya. Siko mapena mo za wati. C'est que le Olga exposa ki ngai. Olga exposé nga de partout ensemble na ye. Et puis ngai na vu avantage. Mais oui, naza na raison, on peut se que dans mon côté, na raison peut dans mon côté. Mais oui, c'est sûr. Parce que genre moi ça bon. Donc au bana ko ça na biloko na profit. Mais c'est rien de na posa na yote. Oui, c'est sûr. Parce que aime ça que secret na ngai te na ye. Mais yo aime ça que ngai na yo. Na promet to boye, to ke musika te to malibana na peso mbongo c'est fini. Pesa mbongo. À partir de loyeba ke na zamba la mutu. Na pesa mbongo na ye. Maman. Ngai ndi na za boye. Na sincère. Moi na so ndenga za boye. Aza lokwa pêcheur anyoka mina ndo pour pêcher mishi na ye. Et la pêcher mishi atie na moto, nyawa ibi akina ngwa kelia, c'est fini. Moi sina nga ye yo. Oui. Même pasteur ba lo bango na Bible ko sunga mezaka na mutu bovandi tamula ite e mususu e yaka pe na nzela mutu mususu. Parfois na couloir na yende nga tchangi na l'église fio aye po sunga ngai. C'est comme un peu attends-moi, qui reconnaissance à terre, qui était c'est cette façon que tu maman, na mutu. Na ko reconnaître na nga mais c'est trop tard parce que mito déjà na présenter l'église, ba camarade ba do préparer ba mariage na ngai. Na ko sa reconnaître bon. De boloba ki mbongo na ye na ko pesa ye, wana droit na do pesa mbongo na ye mais. On est quand même besoin au cadre de la société salariée, nous on a ramté maman. Ni sala ki yo papa. Maman. Omoni d'autre part yana ba phénomène mususu. Ezaka na ba métier na ba tout. Pourquoi yo ça cadre de la société, c'est soit disant ba pension na pour soit disant ça mutuka. Mais ça soit disant que azana gros, ya soit disant que azana gros. Et ça m'a escroquerie et ça que to lingana ki bien c'est pour un trait aussi lani na ko mina mwasi mususu oyebisa keke mosilani bon nazo kita oyebisa eloko wana te pour na raison ezali bon nazo kita oyebisa eloko wana te po na mona ko na blesser mutema na ye onenge komi déjà boye ninga yebi yango na façon wana ayeba kaka pour un trait esili ana posa mbongo na pesa mbongo na ye pour être makambo esili nzamba futa wa mutu nyonso na mokilo so nzamba zaki mabe po na ngali ngape sala mwasi malamu te mais osenga mabete mais pesa na mwasi malamu koleka yo merci ya bente oh ndeko na mobile na lingi te OK na de cette façon aza quand même ndeko mwasi na komi da énervé donc ndenge naza boye naso na ba maîtrise te na côté na po apesi nga da kanda donc ndenge naza na komi da énervé donc
ata odeborde wagaya 0 otikali 0 osala eloko te wana posa nde mutu asunga yo wana posa nde mutu asunga oui oui oh ngana papier yango la ndimo oh siko ngana papier la ndimo kwani oh bon ça va d'accord maman Olga non bah non papa on a maman na yo ka mon émission est une émission chrétienne la salle vous multipliez place vous multipliez l'église na s'attendait que ni vous mettez mission sur l'église vous n'avez pas la langage où est-ce qu'ils ont utilisé mot le roi bapagan mama bolingo etali mama ba langage te olingi mutu kasi on a mis dans le c'est sûr eza bongo au comme déjà au sali pas la vie au sali choix na yo tout le monde a l'ingate il essayera à respecter choix non c'est ça alors bon continuer errer mariage na bino ezala sincère et bandeko ce qui vraiment dans ton cœur que tu aimes la sœur tikala bon ça la bon mais ko linga pété magozo linga ndeko o blessé pe ndeko susto vite bozonga na bolingo te eza pe na bato basunga pe bato bazonga pe na bolingo te babala pe bangoti mais bazalaka bien na bato wana esila nango chacun sa la vie bakuta pe na nzela ondi makutu te bakomi le roi baneni o baninga mo le roi ba camarade mo ondi makutu te relation mo ezala wana non linge kende na lolenge wana ekende na ndenge wana te parce que ndeko pe ataka muke wana ata eliki wana 1000 francs wana bakalinga wana na spaghetti 500 francs na jour ngozala na nzala pesa ka uliaka na ebite ya banzala ngozala ya bambula nini atangelo pe yango te po asala ke zaki bolingo loko epesa melite la vie continue d'accord loko lobi ko pesa mbongo na eza problème te mama na opesa mbongo soki pe na osenga na yo soki poza nango koleko eza mbongo na yebo kiseli kata fond et ozaka malamu eza sina asani ka bongo ebalina za kimia nalingi kimia mais ko za kimia na bini na ofuta mbongo na yo za kimia c'est fini madame Sarah je pense que eza malamu bolingo na yo et tout ka ningo lobi osalaki moi j'aime reprotika na mobile eza malamu mais lingaka bolingo ozolinga na ezalaka sincère ezalaka te bolingo moko bo virgule mo ezalaki wana obotola ye moninga mobali osalaki pardon olobi mabe ngai to nalingai na papeli ye pe ayebi natikalaki koyeba relation na bango te naza wana te ocomprendre nga mabe te olobi ke nabotoli ye mobali nalobi virgule kasi te virgule oyo osali wana na langage comme le kobotoli pourquoi parce que boyokana bino mbali bosani botika yo siko boyotika yango eza virgule te eza loko welisi te eza loko botoli te yo kasi ko botoli ezala ndeni yango siko na lingi ezala bien loko aboponani bino mbali botika la bongo au comprendre zala sincère pas na ye pas za sincère pas na yo to souhaiter bino ka ere mariage OK ndeko na ngai la vie continue hein vous en êtes trop jeune au salaire calcul te kolala na église au salaire calcul te moninga monde na zana la na église 2 ans na l'église te pona zanga pa na biso place kolala te na l'église parce que sengaka na moment wana ezala na kaka bongo pona ba raison spirituelle yo mo poyebi pourquoi tu te retrouves à l'église et découragé ote na kati église kozalaka moteki maki te zande mosambeli moluki nzambe lobi o justifier so zo lukai vraiment avec sincérité prochainement le roi boye salamelio frère moko aye ko ya liboso na yo ola na église ozaka na pasteur luka rendez-vous na pasteur soko po mona ke facilement kutana na yesola na ende ko aye ko linga ngai papa lobini pate bako ko encadrer bino emsu makambo brisani ekokomati apesa mbongo na tozobima boye afungoli mutu kapesa yo moso pa oluka kabela yo ndenge na sengi kozala malamu continue vie na yo tika makambo na bango pasteur na bino aza na kati ya makambo te ayebe na bino makambo na bino te si tu tiens vraiment na kati ya doctrine église na bino okima église te mpona bato zonga
soko moni ke kozonga pete ke ko église mususu oyo moni ko sambela oyo molimo santo a digérer au vanda peut-être musu o bando kokate jour yango libala o mona ba okota na voile o amutu o kokate mais gagner ba relation malamu na pasteur na bino tika na nzambe oza malamu. Voilà, merci beaucoup. Na moni to suki awa kosungeza mabete me yeba o sunga nani tango tsalo boko bo sunga nani o pesa nani. Est-ce que muto ayaki liboso na weza na mwasi to mobile aye na intérêt to aye penda po lobeza parce que relation yo ces arrêté faut suka na libala relation mususu ezali bovandi pour un moment donné o aye na 1+ o aye na 1+. Chacun sali chemin na sans toutefois pe mon croise à la blessée à la choquer. Ingobaka te soto vandi il faut kaka to ke noti na suka na relation te to ko fana un moment donné parce que nzela wana esengi to le kande bongo mais loko le kani bongo to za la kande sincère na bolingo ango ouais na 1+ ouais na 1+ to sali loko moko ti place so peut to bala mala so peut to bala na te ezaka nzambe et à volonté nzambe ça peut ça ndeko hôtel déjà na lo bebele hein. Toke kasi. Okay, merci beaucoup. Toke ngozwa. Oya toke. Juluric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na monsieur ya munene. T'as la trône ya ba marié, à table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mu champagne na verre à mai parce que on a tout. Ah, ma protocole ya boy. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. T'as l'endroit na biso. On a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de deuil, nyonso ka awa na Juluric House. En tout cas, bato ya ki ba mariage na nyonso to mettez en bas. Parce que tout ça est long. Merci Juluric House. Hey, alors là, Juluric House. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi si tout mon bas zo bota te, ndi yango ko tala ke boka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala ni mpona to se yo to ni.